Papa na biso dingue là ya maladie na ye abeleli kaka bino bato ya kimbangu alobi akobika na nsima na bino mpo akende mpe ya bachrétien ebele azwa solution te. Est ce que dingue aza kaka na bakisi azodemere ou bien ezali kaka bablague azosala na biso mpona bato bamonake lelo abongo na motema obi molimo osalisaka erare te na nzoto esalisaka erare. Pourquoi tomona mpe ntango mosusu aya makambo bamati mpe dingue aleka alobi ke bopesa $20 so bapesa $20 te bato baopola. Mais si on peut faire $1000 ça ni bato ba gagner mais ba pesa pe bato ba pola c'est que nous autres et ça sera derrière mais molimo et ça va tout derrière te et là na sabina tous les sortes d'église mais moko na kutana na fomu kimbangu pe makambo fomu kimbangu azo sala kati na pe kati na bato ezaka danger qui prend vite ba bundaka pona mabele na biso pe na Afrika ezala ba longi pe o ba bunda pona biso mais ba kokisaka pe mission te mais o biso sikoto ye pona kokokisa mission batata ba ponto lendo matondo mbuta mais loko biso bangunza to telemelaka balongola Jésus Christ oyo basalelaka film ya acteur babimisila biso vrai Jésus Christ pour comment ko dore ezali acteur boko ya film so to ke côté ya maman Marie on la qui prend vite yo so ke na sanza o mona qui prend vite atenwa na mukongo to talisa batu eza bo solo bo vérité mais maman Maria wala va non to talisa batu ba la biso bo solo na ko bela ozali kibonzambe na ngapo ba yela biso ozali kibonzambe ya bopaya lelo à cause ya ba prophétie ba lebele bazana nzila à cause ya ba prophétie ba pare bele bazana ba homme de veya à cause ya ba prophétie na bote panzani mais nzoka nzamba le molimo na nzamba so le sangisaka molimo na nzamba so le panzaka te pe nzambe pa le besika kuti pasi ya lengo na ka pasi esika ba kuti senga ba bisaka sengo mais lelo batu ba koma makama nzambe koma prophétie koma mbongo obona ke ba pasteur ba boni mokili ba ba boni mboka nesi mwana maki tambala pena na sepe ya kalolenge na botama congolaise pote fumu kimbangu mabele na nga Congo eza longe eza beni eza paradis pona tambola kana ba pebele na molimo ebisanga avana na Kisasa pe Congo na eza longe eza paradis eza pena batu mosusu côté église de réveil ba mona ka Jésus nzambe menzo ka te Jésus za nzambe za mwana nzambe ndenge eza mwana nzambe ndenge fumu kimbangu za mwana nzambe pe ba yembi ezali les 4 êtres vivants mais quand les 4 êtres vivants na mutu bazali na mvuluzi na ye quand on a poso rouge, on a poso blanc, on a poso jaune, on a poso noir. Mais na poso on a mis sur tout tata mo kilazaka kase moko. Mais atine biso atine ni ba poso mutu côté kuna Mahomet, kuna Bouddha, kuna fumu kimbangu, kuna Jésus Christ. Mais biso africain faut ensemble à Jésus, faut na volu kimbangu. Jésus Christ a donné à Israël. Ayi pona biso te. Pour te ta mo kolemo ko yeno Nicolas Messa artère wana sera film. Mais moi na moi simo ba ya lui que na posa na la bido. Mais quand on dit que mwasi wana baboyaki liana bango aloba le otata eza na se o ba loba na bino eza na kati ya Bible mais yemo kwa loba ki na yaki pona bino te mais na yaki pona bana ya Israël mais kon ndima na yebikisa yo là c'est sali alliance mais biso tozobelela mvuluzi ya bandombe mvuluzi kimbangu azando kite bazali prophète na biso bayindo no bando bana ko sambela Jésus no taille déjà to mona ye abimelio Yesu ana botana filme mais moi je la mola fumu kimbangu na mola mama qui prend vite na mola bankulu mais na ça na faire pe na continuer ko mona bango pour na ça na tous les sortes d'église ça na makari na ça na l'église na molangi na ça na mokardo et de vainqueur et ba bima ba lilo parce que na ça na tous les sortes d'église mais mo ko moko na yo na fumu kimbangu oyo alata liputa kaka lelo na télé ni boyi to ça bateau ça bo solo de vérité mais to ça na to genaka to ça na ba gêne mais na tika na ko lota ta plan ba Jésus Christ te quand vous avez la Jésus Christ, vous avez tombé là, bapaya, vous avez tombé là, vous avez doré, vous avez doré, vous avez doré, pouvoir. Mais au moins, on a quand même un même tout le monde, il y a un pays, attends, à quitter le aéroport, il faut appeler ça ma belle bise. Pour comprendre, à ça, il va lié moko na bankulu oya yokuta na kati ya mabele wana moyindo fongola mesa moi ne pote tangu ifoni badi mwana neso tu le moment te la kasimba kikombo to kombo la mokili ndo so ke na boma prison fu mukimbangu akotaka c'est que so comme na ane wana kaka babenga banimbele babenga ba ingénieur so comme na ane wana date wana ko ya kaka c'est que balembango esika fu mukimanga nyata lo koloso yo nyatinga na nyate koki Fumukimbangu asala babikamwa Fumukimbangu bato baboa kibi na prison bake boma makeleke ba bafunda epe aloba maloba na tilelo tikala msusu basi ko bala te
Emzu mibali boko bala te, emzu to basi boko to misala te. C'est que babi lelo Fumukimanga sali tra Fumukimanga la musa bakufi. Muta sali 30 ans na mabele Fumukimanga teka de boko bala musi. C'est que Fumukimbangu a sali 30 ans na prison, ba o sopele kaka mai mungwa. Pe ba otali se sika soleil bimaka. Ya le biso na balosambu la biso to tala kesika mo ezo bima. Pe te utiliser ka mai mungwa po za pouvoir. O ba de ko nyoko la voluse. Kimbangu kati na prison na manikole nyoso to yosaki na kati ya prison ba kotisa na kati ya fi ya sidi ba suda abima ba mwaka na kati ya mai ananja tambola likolo mai c'est Fumukimbangu asala ba bikami c'est pas que c'est na kosala bikami si akone sapote volus aleki bango pe a danger ngai moko na kufa mais me komona butu na omona ye azwa kokota na kati ya lopango wana za message vision mais surtout quand on kokota na kati ya lopango mama na vona kina ba o ba sala ba tabou wana wa milai wana na kati ya message noko na ngazo ko kota kata lipango na ebisi yo ba lobi bato wana ekuta kaka na église ya Mama Langi ya Mont Carmel na ebisi ba lobi bato bazana ko kufa na bato bazana ba moyi alliance moko ezate siko yo deja kufa o ko lukani ne pa na biso na bani ko bele moto na Nzambe tumba yo au nom de Jésus na ina talisa bino ka ke nzoto kufa kama molimo zo sala musala mais aloko telinga mabele ala kisinga boy esinga ngai na za putulu atobaki nga moto kozwa ngate nga na ye pona tikela ser na ngambongo ba yo boyo bengani ngai na moto pe nga na sala nga putulu ya koko zika te c'est que yo na vie na yo okozwa kaka makamu na nzela Nzambe ata okoza na mbongo ndene nini mesa Nzambe sa tata mokena nyonso lekona Fumukimbangu vie na yo ezana tina te na otalisa ka bato eza bosolo bo vérité nga na mona bible nga la fure ke mais papa ye awa ayebisi bino te bible wana bo changer mais bondimi mais tant biso to loba o eza bosolo bo vérité bo ko bosolo ta baboma na l'église misu ya catholique basala na Fumukimbangu mais babomba o ko kota na kati église misu pele ya catholique bo ko kuta ba mama ki panvita bazawana o kuti ya Fumukimbangu bazana ba o vulus ngana ya baba maser basango ayepe na suka ine ngazali to ka saka bato za bosolo be vérité pe ba le ba tete et alliance moko za tena bato za be ba ko bisika bazana basango na makufi mama if ipa love is crazy love is funny na pesibino mbote na kombo na Yesu c'est bien moi votre frère le pasteur Israël Nash, je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomo na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo futela. Et puis difficulté à foutre là-bas na Minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko c'est pour ça na zo lancer appel na bana nyonso Nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme nango eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 na pesibino mbote na kombo na Yesu c'est bien moi votre frère le pasteur Israël Nash, je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo futela. Et puis difficulté à foutre là-bas na Minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo
nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelati. C'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme on eza Marin numéro 16. Numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229. Voilà, nous sommes déjà avec Maman Kitambala, Maman Kipanvita, tout le monde est bon parce qu'avec elle, tout ce qu'on va ébélé sur la spiritualité, tu vois, bah nous en fait les autres na mboka na biso et surtout que longo il y a makambo ya mboka na biso boyebi ke kala militaire ba ndeko toujours banda propagande, donc toujours banda côté députation et puis côté présidentiel, en tout cas banganga ba teleme bene bolanda te bandeko bozomona na ba télévision na ba radio ba ko sala publicité ya banganga na bango pour que bazwa bino boya basele bino bakisi. En tout cas faut faire très attention à makambo boluka nzambe akota makambo na bino beaucoup réussir pour vous abana na nzambe beaucoup comme ba débuter na mboka na biso. Voilà, Maman Kitambala bonne santé na yo et puis Fumu Kimbangu Maman Kipanvita ingeta matondo mbuta ta moso tout total sabana nzambe to bi Fumu Kimbangu wa danger et le ngana ya kimpana bi ke no seza malamu et le ngana vuluzi Kimbangu pote balobi fongola meso moi kokanga misu ba bibiso ya biso ebele matondo mbuta. Voilà. Alors, Lelo, nouvelle Moréel Bisso Lelo, à niveau à Bakongo, accident et salami Yamakasi, Bandeko Koufi et Béné. Alors, tu éviter. Et ces habitants comme bon ici, il y a ba propagande, les bandits va débuter, va commencer à sacrifice ou bien ni bateau, ba Koufi morgue et tondi, remorque et silifran et boni batu n'habite maman yo za mutu ya Fumu Kimbangu ozali mutu ya ngambo ya Bakongo so il kabisa lema na Kinshasa na Congo na biso même bozaka na moi écoute les kamoro boye est-ce qu'il y a accident oyo Maman Kitambala yo kité Maman Kipanvita yebiso te Fumu Kimbangu bité ingeta tota sakaba la nzambe to lobi nzoto isali sakaba erreur mais moli bose sa mutu erreur te accident ezelo côté mutakanaga eza pete ke babongisa nzambe atieke bana nga liboso kuna bakokuta na accident mais eza kaka mabongisi oyo bata mokili basalaka to mabongisi wakadia pemba yango pota moso tolobaka bato bakoki koluta kamba metanga zoya aye na 25 litres ya mai ya kamba metanga ya sala accident c'est que accident bapreparaka yango te to accident moto akandaka yango te tozongisaka lokumu mpe ntata po te ayebisi biso ntango efweni eloko tozotalisa bato babike te tambolaka na bosolo na boyebi mpe na vérité po te lelo tozokendela mabe mpenza eza makasi omoi kende naosala émission nasimbi nkombo babi mpenza kifo tokombola mokili po mokili mpenza mabe eleki ebele masumu ekomi ebele po te soki masumu ezali ezokimisa oyo ezali bénédiction eyeke mosika même bachancer bakokota na kati ya zamba aomonake banyama ekoma mosika c'est que mabe ekomi kokimisa bolamu ekomi okeye mosika matondo oyo nalinga talisaka yango wana mpona accident moto apreparaka yango te moto mpe akoyokoba te kenda azobima boye mpona kuta nango ma eza eloko moko oyo esalaka ke moto akepa kuta nango c'est que tokoloba ndoki te tokoloba mpe nzambe te c'est que nzambe alobi na nyonso tokomisaka ye na bacirconstance nyonso azosalela biso na mikolo tokomisaka tata matondo tolobi molimo ya nzambe asolo esangisaka molimo na nzambe asolo epanzaka te matondo ingeta mbuta. Ça c'est bien. Alors Lelo tu as remarqué une chose papa na biso dingue là ya maladie na ye abeleli kaka bino bato ya Kimbangu alobi akobika na nsima na bino po akende mpe ya bachrétien ebele azwa solution te abi akoma kimbangiste yebi te
comment Edi moto ngenge ko to musuba ndeko musuba réclamer balobi non ndenge azawana il faut ça la repentance sincère pour que nzamba yambaye atika bakisi nobite mama na na yo monaka omoni yango ndenge nini est-ce que Edi azaka bakisi azo demeurer ou bien les alliés ba blague azo sala na biso pona bato ba mona ke lelo abonga na motema Matombo mbuta yo kana otalisa bato to bi molimo sai sakaya te manje to sai sakaya pourquoi to mona pe tango mususu ya makambo ba mati pe dinga le kalobi ke bo pese $20 so pese $20 te bato ba pola mais so pese $20 ça ni bato ba gagner mais ba pese pe bato ba pola c'est que nzoto et ça sera derrière mais molimo ça ça bato derrière te et là on kana ko talisa mwa mukie na ko ikoloba fumuki mbangu ya za vulusi na biso bandombe to sambela tata nzambe mokena nyonso akeli bikele musu tasena moi kasele mona fumuki mbangu tango musu to natalisa kabala nzambe te bike fumuki mbangu azali nzambe te bazali prophète na biso bayindo poto nzambe asali biso na oyo ezali na 4 races mais na ba 4 races wana to kumisa ka tata se moko mais atindeli moto na moto oyo ezali les 4 êtres vivants poso to koti kuna to mona vulusi to moni Mohamed to moni Bouddha to moni Jésus Christ c'est que ngai na comprendre oyo ezali ki bonzambe na nga na telema pe na beta ka tolo tango nyonso to fumuki mbangu a danger pa leki bango po na sambela na tous les sortes églises même ko na kutana fumuki mbangu pe makambo fumuki mbangu azo sala nga pa azo sala bato c'est que fumuki mbangu aza danger yango ye pas comprendre que fumuki mbangu aza danger azongeli ki bonzambe na solo matondo mbuta voilà tout que nous na témoignage ya maman Kitambala pour lelo bato bamona kabino ba oyo bozali lokola banganga misusu babanga kabino ba maman pe valeur en tout cas bazaka nzambe te surtout que ba moya kombo ki chaka pembeni et puis bozala toujours na elembo ya couleur verte blanche ça n'a raté en fait couleur verte et la saranini blanche et pas na bino la saranini toujours mon ambino bato l'église de noir presque bozala na bloco te bato mbuta tokolo bakate ke biso to sala kana biloko ba couleur vert couleur pembe to mona pe bata rouge bazali so to tali na sima biso o mona ki panvita mais alati jaune vert so to tali kuna ko tafu mukimba to mona alati bina bien kaki c'est que to tali saka ba na nzambe to lobi pembe elinge la biso ke to ba eza sagesse eza boanya eza nyonso biso ba yindo mais o biso to lata bizaka ba signe ya bolingo signe ka ya sainteté pour nzambe ndenga kelimo kimaye balobi tozaka na makoki ya koyoka nzambe to po pasteur mota ko kokosa yo kamona nzambe ba tozaka na makoki ya koyoka ye nani so pe totalika ba film o ba yela biso po tango to tuna lobaka ngai na mona fumuki mbangu mais Jésus Christ wana mona wana te mais ba to ba ko comprendre ngo peut-être mal to ba to comprendre ngo lolenge nini po te fumuki mbangu ko ya tali puta o ngala mona mais Jésus Christ o ba to ba tchana ba église catholique ba to ba tchana ba photo wana Jésus Christ te wala pas acteur a joué quand le rôle ya Jésus Christ mais tande ba koma ko doré et le ko mokina biso comme na ko beba mokina biso comme na problème belé ba bimise la biso o zali Jésus Christ est vrai to di que non so za malamu mais pour na ba couleur ezaka le lenge biso moko to lingaka po likasa nzambe erazo kela mutu akeli mutu na mayele na ye akeli mutu na bwana na ye akeli mutu na nyonso ye c'est que couleur ya vert ya biso ezaka akimia pour fumuki mbangu aza bosolo boyebi vérité pouvoir matondo mais toto sabana nzambe couleur nyonso eza na finication nango couleur nyonso eza na elembo nango mais biso to préférer ka biso vert pembe blanc mais so peut-être na côté sur nango do mala to sur la ti rouge on va bien to sur la ti te ma to sur la ti vert na pouvoir nous na wala ta peka te on dit si biso na ko ba ki na bini na ACK ACK molimo na takabe mais on na bango ba taka pembe mais so to kei na vouvoir au moni ke pembe balata mkoba ke kokunda c'est que molimo na nzambe ezo muta zo comprendre yango na lolenge na ye matondo ngasi ko ndenge na lata ke ndenge o molimo bengelanga matondo eza lango to pona na ko ba nini pona pouvoir moko te eza lango pona loko moto mais eza kaka style oyo fumuki mbangu elongola bankulu bambasi bamaki pavito balata yango biso to pe tozolanda matondo mbuta le lobo bateke pouvoir voilà témoignage ya maman Kitambala lilo bandeko peut-être ba partout to betana noté bandeko ba tala biso bayeba en fait maman Kitambala pour comme lelo ba kotala mo mais maman oyo azali jeune maman azali en âge ya ko se pesa nzoto na ye ya ko tambola ya ko sala oyo ba jeune fille bele ba zo sala lelo mais a préféré asali la nzambe
mais nzambe ngo pe il y a des guises de réveil que on va ta pantalon puis bâtiment tout ameli pe moi jinaye ameli pe moi vin naye mais il y a des guises où batu babanga ke belé ba mona ngona musikonde église moko zo bangisa batu mais en fait expliquer biso na mumkima ingeta matondo mbuta elenga mwasi ya kimpa na âge 22 za batumba na mbanza Congo pona biso poso moyindo to boye ko ba ke kimpa vita et etalisa biso za stratégie ya bitumba Côté à Botamina comme Simba, mettant à Kofi 3 jours à ce qu'on a comme qui prend vite. Mais à ça, qui vous avez dit qu'à mon âge, il y a 22 ans. Et le 2 mois aussi. Là, quand tu dans l'équipe 22 ans, c'est que quand on comprend qu'à eux, c'est qui bon zambi na biso. Pour te na mona fumukimbangu na kata chambre na ngai na province du Zaïre na Soyo. Na lobi ke na moni fumukimbangu ala taliputa. Mais ma colonel et tout à ma belete. Pe a telemi a koti na kati ya mire moyo to mola likolo na mona ngoboye c'est que na comprendre que voulu zikimbangu yende mwinda na biso bandombe yango na comprendre ozali ki bonzabi na rapporte ngai na sabi na tous les saintes églises mais moko na kutana na fumu kimbangu pe makambo fumu kimbangu azo sala kati na ngape kati na batu ezaka danger matondo ngai na comprendre ozali ki bonzabi na nga po ba ki pa vite ba bundaka pona mabele na biso pe na Afrika ezala ba longi pe o ba bunda pona biso me ba kokisaka mission te mais on biso sikoto ye pour la kokisa mission batata bapongo lendo matondo mbuta mais ça la bande ko lelo bandi mara fumu kimbangu te bien que lelo mokonza mboka na biso président Fachi a reconnaître ye a pesi journée moko spécial uniquement pour la reconnaître papa o azaki moko ya base nzambe ya minene na kati ya mboka Congo mais lelo za ba chrétien belé balobara jamais Fumukimbangu bino de commissaire le gola nzambe bango moye ba yambaye lokola mo Christo moko saint moko ezalité mama kitambala ingeta eloka na natali saso to moni ke côté ya mokonza mboka ya zamoni limba zamoni laka pour pouvoir na peser avec une PV zamoni limba zamoni laka a comprenant ezali ki bonzambe ya solo pe bankulu bambasi ba obundela ye pe tango nyonso bazo bundela ezali ya mboka na biso Congo pourquoi balobi ke to simba ki Congo to simba kombo pardon to kombo la mokili po mokili za na kati ya bosoto elo kata otalisa bana nzambe mvuluzi kimbangu ye ezali bosolo boyebi vérité mais azali nzambe te tozalaka na makoki ya koyoka nzambe na bande lisusu mais tozalaka na makoki ya komona nzambe te même na bafilma Yesu batiela bino Yesu ake na ngomba amonaki bakoko na ebeli amona nzambe te totalisaka bato eza bosolo boyebi vérité Fumukimbangu aza nzambe te mais Fumukimbangu azali prophète na biso bayindo est-ce que pote yo papa Yves eza nzambe ngape na za nzambe lelo na moni cameraman na omona nzambe lelo na zomona mokili na omona nzambe c'est que mutu na mutu aza na makamu na yo lelo nini oyo azwelaka oyo ezali makamu na yo mais loko biso bangunza totelemelaka balongola Jésus Christ oyo basalelaka filme ya artère babimisela biso vrai Jésus Christ po bokoma kodore oyo ezali artère moko ya filme so tokei kote ya mama Marie yango naloba kipavita yeyo so okei na sanza omona kipavita atiengola na mokongo toyotalisa bato oyo eza bosolo boyebi vérité mais mama Maria wana ezalaki non toyotalisa bato bayela biso bosolo bosolo wala kake moyimbo fongola meso mwene eloko moko na tesa bana nzambe soka toke na l'église de rêve yango esika to uti balebi alliance moko ezate na bato baza na bomo na bato baza na kokufa alliance moko ezate même yo pe na papa Yves yebi bomo bayebisa yo alliance moko ezate na bato baza na bomo na bato baza na kokufa alliance moko ezate mais soka ozomika na ba église de rêve ba le Dieu des Isaac le Dieu de Jacob nzamba Moïse baza bato basala kibikamo na Israël no badaya bana bomo itebe pourquoi babela babo na kindokite bona so babeli bankuru na ngai na beli bamaki pa vita na beli Fumukimbangu ezeza kindokite bino de sika babungisa bino ezali nzela poto balobi moyindo fongola meso mwene matondo muta ingeta olobi lego etikeli biso na mutu matondo ba chrétien be babelaka batika biso déjà on avait ba saint ingeta à l'époque basala ebele pour la biso tous à la lelo ba chrétien solo lelo obiyo kotika la jamais kobelela bango obelela kaka
nakobela ozali kibonzambe na nga po bayela biso ozali kibonzambe ya bopaya lelo à cause ya baprophétie balebele baza na nzela à cause ya baprophétie bapare ebele baza na bahomme de veya à cause ya baprophétie mabote epanzani me nzoka te nzambe alobi molimo na nzambe asolo esangisaka molimo na nzambe asolo epanzaka te mpe nzambe mpe alobi esika akuti pasi alongolaka pasi esika bakuti esengo bakisaka esengo me lelo bato bakoma makambo ya nzambe ekoma prophétie ekoma mbongo mpe na miniti moto mosu akoyebi biso ke eza be 5 minutes eza na 200 €. Mais nzoka te nzambe ntango atie odo wana na kati na yo mpo obikisa oyo ezali bandeko mosusu totalisaka bana nzambe oyo ezali bosolo boyebi vérité mpe wana otalisaka bato na yebi ke bato nyonso to bomona près oyo ke bapaster ebele oyo bakima na maboko ya nzambe baza bao bapaster te baoyo bazalaki bamene na nzela bobande koskoke bato bamemi wana kipaster eta ke pasteur ozoyebisa peut-être que frère moko to sœur moko zwa téléphone otia na se na yo eza salelo délivrance oyebona ke bapasteur babomi mokili bapasteur babomi mboka ngana ina bapasteur te mete otalisaka oyo ezali bosolo boyebi vérité po te moyinde efongola meso mwene kokanga misu lelo bayibi biso ya biso ebele kokanga misu bana bakomi na banzela kokanga misu pasi ezokota na kati ya mokili matondo mvuta na tuni yo mutuna moko awa lelo ezala batraité belé bandimaka fumuki mbangu te fumuki mbangu asala nini mpona bakongolais nini mpona afrique et puis aza nani matondo vuluziki mbangu yo azali mwinda na biso bandombe réponse wana bana pesaki yango vuluziki mbangu mwinda na biso bandombe neti mwana maki tambala pena na sepelaka lolenge na botama congolaise po te fumuki mbangu mabele na nga ya congo eza longe eza beni eza paradis po natambelaka na bape ebele na molimo oyebisaka avanda na kisasa mpe kongo na yo eza longe eza paradis eza mpe na bato mosusu kote église de réveil bamonaka jésus nzambe me nzoka te jésus aza nzambe te aza mwana nzambe ndenge oyo eza mwana nzambe ndenge fumuki mbangu aza mwana na nzambe mpe bayembi oyo ezali les 4 êtres vivants mais na kati ya les 4 êtres vivants na motu azali na mvuluzi na ye lokola prophète na ye po toza na poso rouge toza na poso blanc toza na poso jaune toza na poso noir mais na baposo wana nyonso tu tata mokili aza kaka se moko mais atindeli biso atindeli yo baposo mosusu tokote kuna Mohamed kuna Bouddha kuna fumuki mbangu kuna Jésus Christ mais biso baafricain fo tosambela Jésus to fo na vuluziki mbangu Jésus Christ aza na Israel ayaki mpona biso te mpona bana Israel ayaki mpona biso te po te ata mokolo moko ye moko likolo ya mesa artere wana asalaka filme me mwana mwasi moko aye alobi ke naza naposala lia na bino me kondima ya mwana mwasi wana baboyaki alia na bango alobi aloko tata oyo eza na se po balobe na bino oyo eza na kati ya bible me ye moko alobaki nayaki mpona bino te me nayaki mpona bana ya Israel me kondima na yo bikisa yo place tosali alliance me biso tozobelela mvuluzi ya bandombe vuluziki mbangu aza ndoki te bazali prophète na biso bayindo to reconnaître ye kaka natuna na yo mingi mama kitambala ndenge oni ntango tobelaka Jésus arépondaka biso soki azali nzambe na biso te soki azali mwana na nzambe mpo na biso te ndenge nini soki tobeleli na problème moko ayanoli eloko nani batalisaka po bacomprendre po tomeli mosalisa moto berere te nde tosalisa moto berere omoni moto nyonso tu na se na moi papa Yves ata soki baodore yo batio na mwa niveau moko kombo na yo wana na nini wana ekoma na pouvoir eza moto tu eloko ina talisaka bato eza boso boyebi vérité mais papa Yves alingi na tu na obando banda kosambela Jésus lotai déjà so omona ye abimeli yo yesu wana botana na filme non monete mais moi sikoyo namona fumuki mbangu namona mama kipanzi ta namona bankulu mais na salle na faire mpe na continue komona bango mpo nasambela tous les sortes église nasambela na Makari nasambela na église ya Mamolangi nasambela na Mokardo oyo tobengaka nabosani komi église ya chapelle de vainqueur babima balilo baseke nasambela na tous les sortes église mais mokolo moko na yo bona fumuki mbangu oyo alatali puta kaka lelo na telemi boye totalisa bato eza bosolo boyebi vérité mais tosengaka mpe togenaka tosalaka mpe bagene mais natikala nanga kolota te apamba Jésus Christ te natikala mpe komona Jésus Christ te apart oyo tomona na bafilme baoyo balelisa biso na bafilme mais namona 1 minute Jésus Christ to namona jamais namonaka vuluziki mbangu totalisa bato opesi batuni bakesoko na otalisa tomona kaka vuluziki mbangu oyo baotalisa bato eza bosolo boyebi vérité c'est que ye wana naza vuluzi na biso ntango ye ozobelela Jésus Christ ozotombola bapaya ozotombola ozodore mpe ozobatila bango ezali pouvoir mais omonaka me mundele me mutu moko aye na pays moko atako akiti me na aéroport fo apesa mabele bise
pour comprendre asali oyo eza lié moko na bankulu oyo yokuta na kati ya mabele wana okokolokota mabele okosangisala mboka moko boye po okeye pe so makambo ngande naza boye natindela meme su bana na ngai oyo baza mokili mobima eza zwa mabele tindelanga sangisi na mboka oyo azala su mokanda totalisa bato ba oyo ezali bosolo boyebi verité moyindo fongola meso mwene po te mabele oyo ekoki kobikisa yo tozana bisimbi ya ntoto ya mazo ya mopepe eli kotalisa tozana bisimbi oyo ezali ya mai po mai eza na matoi mopepe pe eza na matoi ya koyoka biso mabele pe eza na matoi ya koyoka biso moyindo fongola meso mwene po te tangu ifweni babi mwana neso tu elevement te tolaka simba kikombo tokombola mokili papa zibula nyonso ingeta matendo José Baïla. Najo solaka na bana na ngai bana bado tinde ngai biloko na zasi biloko ejo koma te. Baza na mboka nini? Baza na France, mosusu aza na Belgique. Ekoma kate. Oh, mais baza ni kuyiba? Ah, na rembi na lobi. Na France na minute oyo. Agence il y a sir eza moko. Na France. Lokola bangu baza na France. Agence na France eza na Rennes. Précisément na Rennes. JB Service. JP Service Otelelo Économie internationale. Tata na ngai JP Service merci. Ta biloko na ngai obengenge bana batindaki ndenge mpe biloko ekomi ndenge kanisa ki oza mondele José Baïla aza mondele te aza kaka congolais lokola yo na ngai nayebisaki yo JB Service eza esika ya kubunga te na France eza précisément na Rennes banimero ya kubonga yango wana oza komona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzili soki kaka moto akomi na Sainte-Thérèse na nsima ya station directement soki atali kaka boyi mbala moko JB Service epai ya José Baïla en plus eza kaka na Kinshasa te eza na province ezali mama Marizane ndeko na ye azali na Congo central azala na Mbanza-Ngungu ezala na Kimpese ezala na Kisantu to na Boma to na Mwanda soki kaka bengi na numéro ezali awa bakokutela ye biloko kuna même na Lubumbashi JB Service bozala na agence moko ya si ebowakasi soki kaka na ngambo belaza tala baza continue JB Service ezali soki wane te Angolais mérité. Angolais JB Service. Et par les amis, lelo soki kolo endimi fumukimbango lokola mais yo ta président fatigué banda vraiment voulu kimbango makamune eza polele pe tozokolonga bitumba este totalisa bato ezali bosolo boyebi verité po totalisa bato ezali bosolo boyebi verité moyindo fongola mesa mwene gouvernement oyo eza penza aza na kati ya kimpezi ana kati ya bolimo totalisa bato eza bosolo boyebi verité babi moyindo fongola mesa mwene ntango nalobaka ke papa kota papa zibula ozokipe te meme na gouvernement même na ba pasteur partout papa zibula tatula nyonso tu yindi balobi mutu nyonso simba kikombo tokombola mokili po mokili eza kati na tourbillon balobi ntango ifoni matondo muta na tunaki awa biloko nini fumukimbango asala na RDC na Afrique oyo lelo tikala bilembo eza comme miracle ingete matondo soke na boma prison fumukimbango akotaka c'est que so ekomi na ane wana kaka babenga bamindele babenga baingénieur so ekomi na ane wana ya date wana ekoya kaka seki balembango esika fumukimbango niata lokolo so oyo niatinga na niatie koki fumukimbango asala babikamwa fumukimbango bato baboa akimi na prison bake oboma makeleke bao bafunda epe aloba maloba alati lelo tikala mosusu basi kokobala te
emzu mibali bokobala te emzu basi bokozwa misala te c'est que babi lelo Fumukimbangu asali tika Fumukimbangu alamusa bakufi mutu asali 30 ans na mabele Fumukimbangu ateka de bokobala musi c'est que Fumukimbangu asali 30 ans na prison baosopele kaka mai mungwa pe baotalisa esika soleil bimaka yango biso na balosambola biso totala kesika mo ezobima pe toutilisaka mai mungwa po eza pouvoir oyo babale konyokolela mvuluzi Kimbangu kati na prison na manipulé nyoso to yosaki na kati ya prison c'est que Fumukimbangu asala ba bikambo ebele petit le yako continuer po ba kotisa na kati ya fi ya sid ba suda abima ba mwaka na kati ya mai ananja tambola likolo ya mai c'est que Fumukimbangu asala ba bikambo c'est pas que Jésus na kosala ba bikambo si akoleka po te volus aleki bango pe a danger et donc on a qui sont la libre za na mwa ba loi moko moke ndenge moko na ba ndwa musulman po musulman ceux qui a koufi batel c'est toujours soleil bino pi bosala babongo na lawa ya liwa et nous totalisa bato omoni moi emimaka oyo ezali réponse ya journée sanza ezoni na réponse ya butu totalisa bato kaka oyo eza bosolo boyebi vérité yango soki tokoti moke totali tozolobake mobali aza moi mwasi aza sanza totalisa bato ezali bosolo boyebi vérité et le monde ya kimpa na ko ko bato ke biso toza lokwa ba musulman to biso toza lokwa boité tozo comparer le komoko te mais eloko ka totalisa ba na Nzambe bosolo boyebi vérité même ata ba musulman ba bomba pe vérité c'est que même peut ata kuna côté église de rêve ba bomba ba vérité mais na moment où toza na plaisir ya bosolo ya boyebi pe la vérité to comprendre ezali vuluzi ya bandombe elongo na batata mapongotolendo kote vuluzi Kimbangu asalaka bikamwa pa kotina ataka na kosala bikamwa pe akoleka po liboso ezalaki bapasteur aoteya na chere ele bateke na zembe ezambe na obikisa diabète na obikisa prostate na obikisa seke ezaki bokoko oyo bokobanda koboya siko bamemi yango mosusu na chere tokaisaka bato eza bosolo boyebi vérité mais Fumukimbangu moto azala na problème mingi azala na mbasu pese problème nyonso eya kosukaka na église ya molimo moto azwi kimia totalisa bato eza bosolo boyebi vérité toloni mpe lisusu bapasteur baobe bakoti na kibokoko mais kote mosusu bayesa biloko kibokoko eza mabe kibokoko eza kindoki kibokoko eza mabe nzoka te ezali na alliance nyonso to mie nyonso bakata yango bongo te pote lelo bato ebele babundisa oyo ezali mpe bosika bango à cause mpe au nom de Jésus eloko naotesaka bato ngai moko nanga kufa mais mekomona na butu naomona ye azoya kokota na kati ya lopango wana eza message vision mais siko ntango azoya kokota na kati ya lopango mama nanga avandaki na baba oyo basalaka batabure wana ya mwa milai wana na kati ya message noko nanga azoya kokota na kati ya lopango nayebi se yo balobi bato wana ekutaka kaka na église ya mama Olangi ya Mont Carmen nayebi se balobi bato baza na kokufa na bato baza na bomoi alliance moko eza te sikoyo yo deja okufa oye koluka nini epai na biso babandi kobele moto na Nzambe etumba yo au nom de Jésus na yo natalisa bino kaka ke nzoto ekufaka molimo ozosala mosala mais aloko tolinga mabele alakisinga boye esinga ngai naza putulu atobwaki nga moto ekozwa nga te nga na ye mpo natikela sere na nga mbongo bayo boyo bengani ngai na moto mpe nga nasala nga putulu ya kokozika te c'est que yo na vi na yo okozwa kaka makambo na nzela Nzambe ata okoki kozala na mbongo ndenge nini mais sa Nzambe sa tata mokili na nyonso elongo na Fumukimbangu vi na yo eza na ntina te na otalisaka bato eza bosolo boyebi vérité nga namona bible yanga na fule ekei mpe kei mais papa ye awa ayebisi bino te bible wana bochange mais bondimi mais ntango biso tozoloba oyo eza bosolo boyebi vérité bokomona biso bata baboma bokomona biso bafu mais nga namona bible ekenda na 2016 nasimba bible yango ntango ekenda mais papa aye na 2000 combien 20 combien je crois na bosani 22 23 kaka mais papa ye alobi likambo ya bible wana mpo bachange totalisa bana Nzambe oza bosolo boyebi vérité meme na baeglise mosusu ya katolike basali na Fumukimbangu mais babomba okokota na kati eglise mosusu pene ya katolike bokokuta bamamaki panvita baza wana okuti ya Fumukimbangu baza wana baodolo vuluzi nga na yamba bamasere basango aye pene na suka ine ndenge azali totalisaka bato eza bosolo boyebi vérité mpe balobaka te ke alliance moko eza te na bato baza komeme bango mpe sika bazali basambela bakufi eza na mikolo na bango na bamwana bango na banene na bango basambela lelo ezali priere ya baweyi mais biso sikoyo tobimisaka bango babomba mpe bayebeke mokili ntango ifweni ifongola meso mwene ingeta nani bango basambela bawa neti nga mpe nasambelaka bakufi
ingeta matondo na ko sabile yesu kutu ola ko sabile la film acteur wana akeno sana na ngomba amona papa bakoko na eti babimi na pesa message ozo utela mongonga nza ya nzambe bonga inaosambela bankulu na bambasi po bato bakufa pe babundela kabiso balongisaka babundela kabiso eloko totalisa bato eza bosolo boyebi vérité kuna bobelaka leje de isaki baza bato badaya moko na bino tokenda papa moko na biso akokeiketa matendo yaza mutakipeze wana nkosi babike mutu moko takenda akufa ngo na nzambe katulokuta omona bakoko na yo oyo baoya baya bundela yo bitunga liwa na ye eza na maboko tata mpe akufi te akende sikoyo kobunda sikoyo ya koleka na molimo mpo te na ntoto boya bundi ebele soki ake susu alongisa na kati ya molimo eza message matondo ingeta mbuta ezalaka bilamba pembe souvent na délivrance na bino elakisaka nini ezalaka nini natalisi ogo ezalaka pembe te tosalisa bango tobifumuki mbanga asali trade basopelaki ka mai munga na kati ya prison tolobi ke okuta mpe kote mosusu balaka noir mais basambelaka na église de noir non totalisa bato oyo eza bosolo boyebi vérité oza nani te oza chinois te oza mpe français te totalisa bato eza bosolo boyebi vérité eloko mosu ekamwisa yango bato bino boza bato église de noir bongo oyo oza américain bino boza bato église de noir bongo oyo oza nani indien totalisa bato eza bosolo boyebi vérité mpo moyimba efongola meso mwene eloko wana ezaka ke bino boza na ensemble église de noir te bino boza bato église de noir bongo oyo oza arabe oza peka noir eza pe église de noir totalisa bato eza bosolo boyebi vérité te bongo bongo mosu epekisami bakoko na biso kuta kalazaka baluki na nsima ndako boya loko tinga nyama aboni alie bongo mosu epekisami mpona motu te totalisaka bato eza bosolo boyebi vérité soki totelemelaka peut-être ngulu mutu mosu okoki kolia na yo eza ndenge ya kondima na yo mpo ngulu bato baboyaka kolia ko tokoyeba bamisilima biso bangunza ekitisaka oyo ezali vision ya motu tout le monde yango ezaka soki olia yango oza motu elembo oza motu ekitisaka oyo ezaka vision se moto alinga dame na yango ekitisa vision ya dame na ye kakotalisa bato kaka eza bosolo boyebi vérité mpo nzambe soko basalela kati ya motu nebayoka touche yo molimo ya nzambe touche yo ngai moma kitamba na koyeba pa ivitika kindumba mais molimo ya nzambe touche yo tokotika mpe kindumba te totalisaka bato eza bosolo boyebi vérité tikaki moyibi mais loko seke moyibi mpe esili te seke fo nzambe nde atouche eloko natalisaka bana nzambe na motu alati robe transparent na motu alati pantalon to tuna bebi nani azokoyesa moninga na nzela totalisa bato eza bosolo boyebi vérité eloko ekomaka lisumu moto ayebi ke eloko oyo alati mpona monisa pa ive motema pasi nde naopima boye mpo bato basentir wana ekomi lisumu mais eloko ezalaka lisumu to ezati yango na normal totieka motu mo baoke na nzela alati mpena voela nde tsamaka kitambala mais eza transparent na motu alati pantalon na nzela wana mokolo wana nana kwesi motu talisa moto eza bosolo boyebi vérité ingeta matondo mama est ce que ndenge okutana na bamama kipavita papa fumu kimbangu est ce que bapesa mpe remède obikisa bacongolais à part na oyo ezali bongo spirituel est ce que na maladie moko quelconque mama kitambala mpe abikisaka mpe bana nzambe bazwi su matondo nakoki kaka kotalisa peut-être tokosala sambla te meme ata papa ive oyebi okoki mpe oyaki mpa nango okuti baka ya baka bata ba diabète baobika bata ba poison baobika bata ba sida basukutu bata ba prostate c'est que nzambe apesi biso mayele ya likasa nzete mpo moto abika ntango sotonga nayebisa bato kisi eza likasa nzete oyo nzambe apesi mpe mayele apo te moto asala nini abika matondo c'est que na nzela vulusiki mbangu bato bazobika mpe batémoignage ezali bato bazobika mpenza moto aza na problème ne ya mbasu oyo ya diabète oyo ya cancer oyo ya prostate oyo sida ngai bato balekaka epa na ngai azotémoigne te babomba ye moelengi boye moto oyo azwi délivrance asombo akoka asipelemi te il faut même na quartier bana batémoignage wana ke moto azalaka na sida atémoigne mais oyo batémoignage ezalaka moto abomba elengi wana eza témoignage te tokesa bato eza boso boyebi vérité sokonga batémoignage na ngai eleka na kaka bachaîne na yo eza moto atelemi aolakisa na épreuve ya maladi na ye sika autaki mpe yambe ezazwi lobiko seke fumuki mbango elongo na bankulu na bambasi baa danger nga ovanda mpe ezake moto moto abenga mama kipanvita na bato babenganga bongo okota mpe na kisasa babi mama leo tomolaki yo na philippine leo tomolaki yo na australie nopesa bato eza boto boyebi vérité mpo molimo na nzambe atole te ipasaka molimo naotambola
vous dites ça, maman, on a France, on là-bas, nanga. Donc, ça va battre dans le sol de l'unité. Pour lui, mon Nzambe, et place la camouflage, on peut créer la moutonnée parce que le ça. Bon, mon Nzambe de place à Kao, notre sur le sol. Là, je vais vous dire que malade dans la campus. Bâtiment malade dans maman et nous. Mais na kena na semaine wala te, mais bâtiment ya mutu ke maman qui tambala, a dit que priya wa abikisi mo maladie. Et ça la melanga. Na baba vona biwe na lai, journée na biba kite même pe kire so maman lobi to zaki no kuna, obikisi ba tuyo biso pe tuye. Quand tu vas me Nzambe, mais na moli na voyage tout le monde. Quand tu vas dans le sol de vérité, na personne nous connaît na mabe na ngati. On va pas te biwe na ngaso nous kana na ngo moni na bina ko bina maman 3e. Bien bina ko ko bendo be ge wana ni magita. Quand tu vas dans le sol de vérité, na ita le binini pour la Congo. Ça longue ça béni. Na 2016 to 2017. Na mona Congo Brazzaville, Congo Angola babaluke limboka na biso Congo. Tota saka batu eza bosolo de vérité. Peut-être que tout na tête ça va dans na lebi mokile ça na carte na tourbillon. Pe likolo eza na signe rouge. Mais mboka na Congo eza longi pe mboka na Congo eza béni, eza pe paradis. Peut-être que l'homme habite ma peut-être au longa. Mais dans la voulu kimbangu. Mais la soda on attend dans voulu kimbangu 3 sodas là, tu vas comme la bombe lessive. Ba l'unité te ba de Guillaume, ba bini sur 24. On a ce qu'on a vrai. C'est que la bini ka pas bonde la mabeli encore, il y a encore la mabeli dans sa longue ça béni. Mais on a qui tambala na CP la rappeler le la botama congolaise. Comment le pays n'attend là-bas. Sur le pays na pays sur la zaki congolais la comme américain. So pe na ke koto la comme Brazzavillois. La ke kuna la comme angolaise. Il veut ngai le baké ba na micro singa. Ata na zo ya na micro ti. OK. Il veut ta to ça va ba tu. Maman le bise no apeka ki la bi maman qui t'a mal yebi makambo ya Congo ebele aboya ko loba pona nini yebisa kanga bongo. Boya ka ko. Na ba ko la ke ni Nzambe c'est ordre za des obétés. Na na pesa ka lisese moko prophète moko coach na kata ba biso e ke na to zandu e ke leto o ba benga ngoni ba matadi. Ala bandi te to bo sa journée na maboko Nzambe asambela bandi yo frère. Nzambe wala kusangi pana yo yo za mutu munene ndenge za be seme $10. Yo kingande yo lokuta. Ndoto prophétie eza vie ya mutu mobimba. Balobango n'importe qui te. Total sabatu eza ka bo solo bo di vérité. Ndeti tozongi muki na Beniles apesi moi témoignage moko to prophétie moko azui pona musali pona président. Wala ça qui mène. Wala ça qui mène. Tu dois pas sabatu eza bo solo bo di vérité. Ba ivi ba tebele ba vina ba beba à cause ya ndoto abetela ka mutu somolo pakana. OK. Ba tebele ba vina ba beba na kati na église na bisa ke yo la millionnaire. Et pas soit disant pasteur la bonne chair. Mais Dieu a été notre prophétie benga mutu fara. Pour déjà mutu comme adulte. Et tout est sabatu. Moni manjama sore sangi ça que panzarate. Mais ba na peu prophétie famille pour ba zo ba zo mutu ka moko musu sabati na moto. Musu za ke makolo. Musu za ke na transport pour pasteur au panzi. Ko panzana nini? Faut ba tu ba za ko panza yo ko za la moyo ya côté ya kolia bango bambongo. Dieu a été le Nzamba solo sangi ça répandra te. Na ba ko pesa témoignage ya mboka na la été en plein guerre. Mais on a dit que mboka na Congo dans longi, mboka na Congo eza béni, mboka na Congo eza paradis. Et le bona batata ba pour tout le monde. Mboka na nga eza longi eza paradis. Et le total ça ba na Nzambe. Nga na mone le bwana, mais na mona ke président mususu ya libanda ayo kote la mboka ya biso Congo. Mais yango ezo continue na kosalama muko musu na loba mbuta na ngona drapeau na biso bazo kata mais Nzamba le balole de belé ko ke pe ba kote musu bali ba kata mo kitendi ya mabe na biso za ka drapeau c'est que Nzamba le baba o ya référé à malamu le za partage ya mabe za condamné ko ni raté ka o pesa ka ba de prophétie ya ko bangisa pour le pasteur na ko pesa prophétie ko bangisa dans l'esprit des morts mais atelo na jour okufa MJ okufa na janvier na 10e mois pour ani le balole ya ko semer tali sa mutu be solo de vérité ngai na ba ko mo be pe na ko ke dans la fin na barre ingeta ezala ko lisumute na kena la fin na barre na ko na musique à faire c'est les kutu na ba na ngata musique na bango ya faire fali kena ko ka soro mo de gege
Tout ça va être dans le vérité. Tout le monde va réduire, va mettre la musique qui m'a fait conseil. Tout le monde a fait ma karma pas, peut mettre la musique qui m'a fait conseil. Tout le monde va le dire tout sur malam ou yama beto boak. C'est que bango peut ba pasteur, ba hotel na nzela ya le yembo. Matondo ingeta. Merci maman de la souka, je sais pas côté théâtre, est-ce que maman a eu révélation et aussi une chose au peut s'abisso moyenne dans ça la pour la kisi. Ils allaient à la différente madou sunga bi ba ça nini rappeler bis encore ba kisini do ça la pour la sunga bando kana bis na maladi na bango et puis numéro de téléphone nombre de 2-3 personnes nous sommes au la suka pour la bando na makamso ingeta matondo ingeta moindo tangu ifoni fongola meso mwene na lobaka pour la bande kunangai ya ba artiste wa théâtre et le kozaka motu ya répétance sincère na bi kenzamba lingi bilo mingi répétance nzambe wana osala bino ya koleka nga mama kitambala mutu nyonso oza na problème songolo pakala oza na problème ya ba mari de nuit ya ba femme de nuit santé za malamu te benga li mama kitambala yango les afficher okozwa ezali solution ya ba problème na yo babi mama kitambala azobikisa na mai azobikisa na mungwa azobikisa na likasa na nzete moto nyonso oza na ba problème ko hésiter te ko ezala makambo soto lobe na émission te toyebi ke elongo na tata oyo azopesa biso bomoya azopesa biso pema moko na moko azozwa ezali basolution ya baproblème na ye po boomona mpe batémoignage tookotisa nalingi bino mingi nakoma fumuki mbangu nakoki kopesa mbote na 3 personnes te na 4 personnes te mais napesi mbote mokili mobimba bato nyonso oyo balingaka nga na bato nyonso tu oyo mpe lisusu ata balingaka nga te mais napesi bino mbote nakoma vulusiki mbangu balobi mwana nyonso mpe elembo simbaki kombo tokombola mokili ekomi na kobeba mokili ekomi na mosoto elongo na fumuki mbangu nayebi ke tokabwana bino na loyembo mamelelele fumukimbangu aza danger abetamaki ponanga afingamaki ponanga kimbangu elelele nganga na biso monene kimbangu elelele nganga na biso monene yo biso banana yo papa mamelelele balongi nyonso baza danger o papa kota tata zibula babonsolo papa zibula nyonso même la gouvernement partout zibula tango ifo moyino comprendre que yo ezali vuluzi na biso bandombe matondo tomonani mbala nsima bai